qu'on peut dire ezali tozana esengo ya komona que justice et équité avec Pascal Mukuna. On est venu l'accompagner, on a dit que cette histoire est bandaki mokolo, a bandaki makambo patriotique. Alors, je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des papa. Et bien, papa, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Alors, je vais faire ça ensemble. Il y a ensemble. Alors, tu vas mingi tu sais pas mingi. Oh, nous sommes ça qui pour papa et kokite. Ma koti mai. Papa bimi déjà championnat peso banda. Dans la population, oh, nous sommes ça ma papa. Bisa animateur de sepeli, on dirait que tu as qui ban ticket. Le papa na biso bimi to sepeli makasi. Na makambo lukuta ya eloko ya kopol. Soki na lobby eloko ya kupola. Na kena ngona lingal. Na munoko na biso bokoko babengi chipola. Lokolo moni lelo avec Pascal Mukuna zobim. Chipola polimbala ya mibale. Soki na talinde ko ndezim. Papa, koza de ingrate Zambia lingaka ba ingrate. Nous sommes soutenir la prière, nous sommes soutenir même un conseil, nous sommes dans le cola, Pambola Bango, mais nous avons besoin de connaître. Salut à vous, bonjour à vous mes chers internautes des Katolobaka avec votre Mopandi Sango, la chaîne Nabino Bolingara Mingi Sylvie Monde TV officielle. Oyezara Bongo, soutenu na papa Diedene Kisimbila. Vraiment je salue à toi papa et je salue encore ma maman Sylvie Monde. Ah vraiment des Katozoloba, on est tous na news moko eza Bongo Libération ya avec Mukuna Pascal, tous à la prison centrale Bogoyoka, ndenge vraiment bana renaissance bana Fibo bana Aseka bana partout dans le monde basangani pour na vraiment accompagner président la bango Tinandaku. Merci beaucoup ndeka tuzali bana F Renaissance Fibo TV. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé calme malaise. Moi bien boza na sengo mingi. Vraiment sengo oh vraiment eza nini oh boza ko se manifester vraiment to se peli mingi biso se peli trop. Nane papa mso abimi. Tuaki na mamingi bakanga papa ya biso. Bakosa papa so makambu. Mais ya nzambe ya nzambe zo kangango ufongola kaka. Alors tu sais papa nga bimi to na sengo biso na fibo to na sengo. Mo to tabe to ya papa. E be to ya papa mso basika ya ndako mso ba jena pa na ndako. Pour ni place zate. Alors papa faire ça nzambe. Ya nzambe za nzambe. Alors to biso ba mingi te to se peli mingi. Papa bimi biso ba na fibo to se peli makambo zo banda maman kali ma ba jouer bien ba zo na fibo. Et on sait papa, si on joue bien, on a même temps encore. Si on joue pour le coup, papa a biso kanga biso, mais on a sungi, papa bimi, de ce petit makas. Merci beaucoup papa. Yo poko za liloba nini? Bon, ngai na sepeli état animateur à Renaissance. Président ngai abalola mutauti koloba. Yango na lobi boy. Oh nyoso basala ki pona papa e kokite. Bakoti mai. Papa bimi déjà championnat peso banda. Dans la population, oh, nous sommes ma papa. Bisa animateur de sepeli, on dirait que tu as qui ban ticket. Le papa na biso bimi to sepeli makas. Donc makamboza kitoko, tinanda kuto un papa ti lobby. To kola le papa, to kolia na papa ti tongo. To kende pa ite to zana papa ti tongo. Papa robate la biso po mdem to pesa ka biso mbongo. Bako kokate. Makamuno c'est normal to c'est la papa abimawa. Public nous c'est la papa Mukuna. Merci beaucoup. Bonjour. Maman, bonjour. Moi bien bateni boye et là c'est vraiment nini. Merci maman.
tika nzambe apambula yo nazo banza ke mokola lelo awa tusangani awa pona oneri avec Pascal Mukuna papa oyo babombi ye panda ba mwa misato asalaki entufe na makambo lukuta ya eloko ya kopola soki na lobi eloko ya kopola na kena ngo na lingala na munoko na biso wa bokoko babengi chibola eza kupola lokolo moni lelo avec Pascal Mukuna zobim chibola poli mbala ya mibale soki na tali ndeko ndezim papa koza de ingrate nzambi alingaka ba ingrate oze ingrate parce que otokaka na nzolo yo lobaki soki papa bimi okubwaka bible okupasola bible lelo tika nzambi avec Pascal Mukuna zosunga yo lelo ozopasola bible na misu na biso pe ovandi na nse papa avec Pascal Mukuna ndako zwa mafuta pakoli yo azongisi yo lisusu na shere okekote soki papa sali yango te akenda taki mason donc lelo awa message ezali ke bana fibre bana aseka bana nyonso ya nzambe bana nyonso ya Congo baza ko célébrer elonga ya avec Pascal Mukuna avec Fachi Beton Mukuna arme silencieux donc Fachi Beton arme silencieux un coup une flamme tango beti tikotak tozoko ba toujours na ko interviewer bao baout baye komimisa avec Mukuna azali bongo pasteur azali bongo pe lisusu président ya Renaissance Fibo. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bonne santé. Non, ma santé est en bon état, tel que vous me voyez là. Ça se voit déjà, merci beaucoup papa. Papa Toye Awa, et ça fait déjà, qui Fabi m'a 10 heures, Toye après on a sorti avec Mukuna. Fabi m'a 10 heures, mais jusque-là, aucun signe. Bon, il fallait que 10 heures Ndenge Toyo Kiango, parce que l'obé va passer à Bazalakiawa jusqu'à 18 heures. Bon, alors qu'on a coupé ça, Baimbo Kaka, justice et de cela Moussala Naï. Baïno se bayaki bipa ibouye, Baba Tela Kimia, Papa Azo Bima, Tozo Kendenaye jusqu'en 12e mairie. Papa Azo Bima, Baba Tela Kimia, Ezali Likamboya, administration. Hein? Administration, il faut ézoaper temps. Adobe Manaï. Alors, on a reconnu que papa Nabiso l'évêque Pascal Mukuna. Mukolo Aliboso, quand il est en prison, il y a mutuka en comité, il y a un jeep, tout ça se préparer à Kobima Pendenga Kotaki. Alors, Binu Bayebo, Bodo Nabiso, monde entier, voyez que papa avait déjà acquitté. Nali Kamboya eloko oye pola eloko toke pola et dans la valeur était nakati eloko pola on trouve une maladie à l'intérieur là on trouve le typhoïde malaria y compris autre chose dans ce cas là papa zo bima bientôt ba union so ba soutenir que ba prière ba union so ba soutenir que même na conseil nzambe na likola pambola bango mais na zo yebisande konozime on ezime yo qui prophète n'a c'est que changeur. Personne n'ignore ça. Surtout moi. L'air qui voyage au Kende Angola, pasteur Vincent perd son âme. Mon bembo nayo et simba quitté. Oui, n'a ce que changeur. Nan de Kono Clément. Je pense que tu te rappelles. Moi qui parle avec toi maintenant, je vivais avec toi à la permanence de là ce que changeur. L'air a prié à 21 jours. Papa veut qu'à côté à ce que changeur, à ce prophète Moko pour Azané na Bandal. C'est à partir de là, ne pas me dire que n'a ce que changeur, à ce que Bandal. Où il y a une délivrance à vie nayo. On pensait que votre délivrance a été déjà délivrée, mais or que tu n'es pas encore délivré. Comme vous avez juré devant le monde. Que ceux qui papa évêque abîmé la prison, au pas sur la Bible, tout le monde entend, au na télévision, na Biblia, au hôtel Sangomalamu, Sangomalamu no ya FCC wana, pas solo yango, potoye bakia solo, ozali de Simana Malobanayo. Madame Echibol, je pense que dans le premier procès,
ezaki premier procès papa na prison awa ebandi lelo te otikali koganye te lokolo oponi kote ya malere tikali na kote ya malere bato na FCC biso bayo tozoza na place oyo toza bato ya bonheur nzambe na likolo apambola bino Mbote. Mbote. Papa Tomoni Bino, vous êtes tellement nombreux à Bosangani dans le coin de capitale RDC, boye pour na sortir avec Mukuna. Okolo banini pona. Ce qu'on peut dire, Ezali, Tozana Esengo, il y a comme on a que justice et équité avec Pascal Mukuna. On est venu l'accompagner, on a dit que cette histoire est bandaki mokolo, a bandaki makambove patriotique, nde histoire wane botamaki. Alors à côté qui prison, la justice est payée liberté provisoire, justice est acquittée. Autrement dit, justice est alici que c'est qui belle ou kuta. Alors, on est venu l'accompagner ko lobake tumbo bandaki ya mboka biso Kongo na vanto pesio maboko. Ko banango tina suka po to Konga la mboka ensemble. Merci beaucoup. Bon, tu vas le dire que Fabi m'a 10 heures jusque-là. Tu sais quoi, tu as commencé. Bon, je pense que Zalaki Bolo, que Zanaba, Makambo administratif, et que Salema, moi-même, na tuko zanaka tikuna, na kota na bande kumoko ba tuko futa. Moi, mbongo musuba senga qui grillé fait qui devait arriver, à comment qui va futa moi mbongo juste dans quelques temps, à cause de la bande ba bakana kike, ba ko utiliser bino ba maman. Au moni bokomi ko bangisa pote ko boma yetumba donc ba mikosi po makasi fois 50 donc ve patriotique dinasuka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le lelo, tout le monde peut sous papa. Ah, papa bonjour. Bonjour ma fille. Bonne santé. Non santé quand ndengo zomonango isa pepele na kati pe libanda. Papa, merci beaucoup. Et Sengoni vraiment zanango mukula lelo pour na sortir avec Mukuna Pascal. Et Sengoya Liboso, l'évêque Pascal Mukuna, c'est un homme de la foule. Même dans son assemblée centrale de Bandal, c'est un homme qui emmagasine toujours la foule. Le premier jour où l'évêque est venu ici pour être incarcéré à la prison, il y avait toujours une foule dehors. C'est le même signe qui se manifeste encore aujourd'hui. Vous êtes une journaliste, vous voyez quand même le monde qui l'entraîne. C'est pour dire que c'est un homme du peuple. Il est dans le peuple, il vit avec le peuple, il écoute le peuple. Merci beaucoup, papa. On va le dire Fabima à 10 heures, mais jusque-là, tout le monde a vraiment si. Bon, administration na biso. Et c'est la lanterne yango. Même le dossier moussous, beaucoup connaissent que dans une semaine, dans 3 semaines, et Kobima, au moins, ça les 2 mois. Toujours comprendre que Makambo Belé et Salamaki depuis lobby lundi, lobby le 24. Et Salamaki Lelo, et c'est là que moi, Biloko Mike, oui, Singalaki et Salamana 10 heures. Mais Ndenge, tout comme déjà 12h07 minutes, c'est-à-dire que Kalaming était 1 heure ou bien 2 heures, ça est belé. Tout ça, il était à Sobim. Merci beaucoup, papa. Merci. La prison centrale Yamakala pour na sorti à évêque Mukuna Azali Bongo pasteur Mukuna Azali chef ya Renaissance Fibo na monique papa na biso Azali peli susu awa. Bonjour messieurs. Oui bonjour maman ngai. Bonne santé. Santé za pepele pour papa nga bimile abimalelo. Et c'est on vraiment za ngoko s'exprimer na micro. Bon et c'est ngoko ti rolobate parce que yo mo yebi bien ce qui bakanga ki on a cacho mukolozo bima za la ndenge ni za moi c'est ngoko mo na bana yo. Azana bane belé au moni bango donc ils sont vraiment makasi le baté. Moni keti sikoyo depuis 10 heures nanu avec Mukuna bimité. Sikoyo qu'est-ce qui se passe? Bon, et là que je le kakuna tu éviter mais moi je pense que c'est que la première administratif bah ça va mikanda c'est que si sur esili arobima po to dégager batu ba se rebelle. Na ultima sina na yawa. Na ultima sina na yema koloma ko sina combien na koti mafuta bu na yema kola combien. Na yema papa na ngata ke René. Ah. Merci beaucoup papa naebi que bana fibo bana nini baza vraiment ebele awa et puis en tant que supporter à fibo koloba nini pona club na. Bon pona supporter à fibo na koloba nini na koloba que non ba René Nion surtout
oyo bozalaki motema ya kobeba motema ebeba ye bino bozala motema pio bakotieli biso bainfiltre o ari magi o mutu kingandi na ye toyebi bango te nga rene ngai oyo nauti masina na ye mpona koyamba papa donc sorti ya papa na ngai yango na ye kati na oyo esika na prison ya makala na juste na selembao na ye awa mpona koyamba papa na ngai donc barene nyonso bozala bomoko toujours nde tolobaka main morale donc tozali très nombreux ndenge omonaka awa toyebele osaka te namoni vraiment ma chère internet namoni vraiment bo découvrir ndenge sorti avec Mukuna ndenge bana fibo bana seka bana partout dans le monde baya qui vraiment pour na sorti il y a avec Mukuna nabi ke bozala ki ebele ya Olanda biso na chaîne na bino Sylvie Monde officiel TV oyo ezalaka bongo na mopandisa ngona bino la Martine de la presse congolaise la fierté nabi ke bozala ki tellement nombreux ya Olanda sorti il y a avec Mukuna oyo eza bongo vraiment sorti officiel sorti na prison centrale à Makala, bana Fibo, bana ya ACK, bana partout dans le monde, basangana qui bon a sorti ya avec Mukuna. Nebi ke bozala qui tellement ébélé, ya kolanda chana bino bolingara mingi, vraiment Sylvie Monde officiel TV ezala bongo ekumba marana papa die donné ki simbila. Tika vraiment la pesa mbote belé na balondi ya émission na biso ya mokolo ya lelo, ya Frédéric Makela Makia dit depuis France tika pesus na pesa mbote na papa na yaya na ngai Chiki Tongo Idouba là où tu es, je te salue. À Juscar Makobo Lenzambe de San Makelele, je te salue là où tu es. À Mimi Mbala la patrona, à Michantal Moubiaï, je te salue. À Keke Boana, je te salue vraiment. Mingi koleka. Tika vraiment la personne sous mbote. La famille nanga, ma famille, papa Ngandou, maman papa, ma maman, maman Mushinga Emerance. À mon héros d'Alombre, ingénieur Belon Kuala, Mayem Torsala. Moi, ce bon mona ba image boy, bon mona ngana bino vraiment le quoi tout c'est grâce à lui. Je te salue. Quant à moi, je vous laisse. Bye bye.